eza problème ya coronavirus. Coronavirus eza maladie ya lokuta na Congo. Corona ya liawate. En Afrique noire peut Congo corona comité. Biso to vandi ana cinquantenaire. Tout le monde a en bonne santé. Tout le monde a rien que la chloroquine de merde. Mais pour nini ya turo ya telo soko ya cinquantenaire wana soko hôpital di cinquantenaire bokitite. Justement, pour siga lokuté ali. Pour siga lokuté ali. Fallait pas prouver bateau. Fallait pas la kisa na bateau. Bateau ba kufi na coronavirus boki na cinquantenaire ngana vivre yango. Ba kufi na corona té. Ba kufi na négligence. Bozali ebele bozola na biso na ba chaîne na biso partenaire na kati ya YouTube. Merci d'avoir besoin de continuer à s'abonner massivement et puis vous continuer à s'abonner bon pour biso tout ça toujours comme ça malam. Na musala bopesa biso opeto ndima ko sala yango ko me bino basango ko sala bino ba analyse sur vie actuelle sur l'actualité ezoleka na moki to pe awa ne ko na biso Congo démocratique ndei to lubakaka loto me bino moko ya balobeli ya loposo moindo to me ka pe ko solo anaye tout au long émission na biso oyo to me ka pe ko lobela sur l'actualité mondiale et puis actualité oyo et kangi mokili coronavirus et puis moi makambo mike ndenge nini awa na Congo ndenge dozo vivre par rapport ya temps na biso ya confinement mbote ndeko na bongania mbote pena ba ndeko yonso ba bongo libaku ya kolanda biso mokolo malelo bonne santé na kati ya itumba kimeali itumba tsana kaka te ndeko nanga bonganye zelo ko oboti mwana na yo azena inani ozeko tuneske mwana pa ko matata to lingi ko futela mwana no minerval te azena premier ozeko tuneske un jour pa ko sisa kelasi te pesa entango basotaka mbula te badublaka pe na mbula te abandi na inane lobi ko zala 2 ans lobi wana 3 ans bandaki na première primaire lobi akozana deuxième lobi wana ko kenda na humanité te ko sisa telo donc to tikela tango na tango mais tokolikia lobi makambo ezalaki soko tozeye koloba yango bato mosu bazeye koloba oyo antichrist oyo ndoki mais lelo au moins parmi baye wana mingi bazalaki koloba ndenge wana lelo ekoma soko bengi ndeko ndombele limbisa to comprenaka bino mal quelque part mwana azeye kopusana lobi to sima lobi etumbo tokolonga yango bato bakozonga conscient eta lobi to sima lobi to kolonga etumba oyo bato bazonga conscient to continue kata ya sujet na biso to sur actualité mondiale confinement Covid-19 coronavirus est-ce que besoin d'ima était confiné ni coronavirus et ça na kata Kinshasa to eza pe na kata Congo biso Congo question ya liboso ya moi est-ce que besoin d'ima iki corona pe neza na kata Congo to te wana na tomboli mongongo na lobite corona ya liawate na Afrique noire pe Congo corona comité bino to kitaka na bisika yonso makambo kolekaka mais pour nini ya turo ya telo soko ya cinquantenaire wana soko hôpital di cinquantenaire bokitite justement pour siga lokuté ali fallait pas prouver bateau fallait pas la kisa na bateau ndenge nini bazé ko mona ba multiples vidéos ezeko salema na kati bateau balembi na quarantaine batiaki bango bato basali video ba balancer na balobi mais neti ngai video mosu na landaki na bandeko na biso ya télé 50 ndeko moko alobi neti ngai boye na tikala kozala maladie te na okaika ba malaise na bangi nde na ye tel lo basalaki soko déjà 13 jours examen ya 1 heure be réponse ya te po nini tolingi na makasi na nko maladie wana ezale pa na biso soko bato bazé ko kufa te lelo tango naze ko yawa nakutani na leki nanga moko ya mwasi tokolaka na bango aze ko sanga sango kulutu na bango ya libota kufa kasalaki accident wana kitambo na pont azwaki choc asalaki hémorragie interne ba memie na centre nganda ba ebisi bango te eze susu kana biso te bango moko ba proposer lobo transférer biso na clinique ngalienne centre nganda boy bokenda na hôpital di cinquantenaire obike bakei kuna ba négliger yete akufi bambale ye soit disant kufi na te coronavirus e pa ina biso ezete ba beta masolo mosusu mais total na 2 mois lelo
basé ko ça l'effort non to komi na 50 décès mais basé ko ça l'effort mais lobika keleki awa États-Unis 2840 morts 2840 décès biso to leki États-Unis na sécurité biso to leki États-Unis na matériel et là, on a biso 2 mois, moins de 50 décès. États-Unis, les lobes les bakomisoko peine à 70 000 décès. Te bisika maladie wana ezali ezeko la kisa. Otali France, coronese kuna. Otali Italie, coronese kuna. OK na bamboka yonso Espagne, Portugal et wapi kuna coronavirus azeko beta. Et pas na biso lokoso ya mbongo. Moyibi na bango. Corona ebeti makasi na États-Unis, ebeti makasi na Italie. Et puis en France, et bien makasi. Est-ce que bah réseau cause il faut bien en Afrique noire couronner beaucoup mater tous les autres pour la matondo motuna kitoko pour couronner ces maladies à bisote couronner ya baindo te corona eze et la piseli le poso pembe omoni biso to zeba to ze ko lelo na kutambola na sima religion africaine. Na 2017, Nesonganzi na fumukusu kia muzana panda na ngola prometa kilo poso pembe. Ayebisa ki bango, tango ya bufuti, nyongo ya bainde koki. Boya ko sala réparation, bo senga baindo bolimbisi. Na maemanso bo sala biso, et puis bo sala réparation ya préjudice causé. Soko boko sala yangote, boye bako beta. Kasi eloko eko beta bino, eze eloko eko utanazi. Ezalaki na ba détail yonso tango ba komeli to komeli France to komeli souverain pontife pape na Italie to komeli plus ou moins 23 pays na États-Unis to utiliser ba canon yonso nécessaire pour mokanda ya pape comme ya Macron ezalaka lettre ouverte basé ko kabolango boba français pe ba mona avertissement ne songanzi na fumukusu kia muzana panda na ngola oya ze représentant en spiritualité africaine ya baindo akomeli bangolo posope lokwa basanketa oya ze kia avertissement yango boko mona na betando ne songanzi na fumukusu kia muzana panda na ngola tango baleki balobi boko zwa moi bolembeseke moi calmier kokoto mais kozala juste po batuna bino boko senga bolimbisi pe bo réparer maebo sale pa ya baindo tote soko bako sala yango te oyo ko ya e ko sala plus dangereux que oyo eze ya bango tata eze ya bango omoni pasi po bato baze ko kota te na eleko tokomi totala bilembo ya bileko biantango toze ko pusana na 2021 centenaire ya mfumu kimbango bana bateli le 6 avril 1921, 2021, ça a 100 ans. Et c'est Namakam. Or, 2017, tango, Fumukuso Bazeko Komela Loposo Pembe, et Zalaki centenaire, Yamaï Malekaka na Fatima, Marie Abimaka, Monanaka, na Johnson Snal ici, na François, Ayebisi Bango, tango ya bayin de Koki, bon, mais Masango, Bolo Bato, tango ya bayin de Koki, Batika bayin de Bazala. Soko zalaka nyongo to futa nyongo ya poso soko biso to nyoko laka bango biso to futa nyongo wana tao yonso uta 1921 fumu kimbango atelema eze transition eze soko toloba motema mabe ya loposo pembe alingi kotika bayindo te coronavirus eze toloba nini etumbu ya loposo pembe na poto bazali bazokufa senti babengi biso kimutinga la kufi na corona asaka polo poso boindo kola biso soki ideke tuma minde fallait peso abongo komozo na baindo ndeko bonganya soko bolandaka penza media na bango ya bato wana bokomona ke tokomaki te na 20e ou 22e jour baindo baaki kokufa te na corona pe mindele lokwa balandelaka évolution ya mokili eze biso baindo nde tovivaka kaka bongo lokwa mochopi. Mais bangolo kwa balandela ke évolution ya mokili ba comprenaki que maladie fléau wana pandémie wana ezeko lekate par ba noir nde ba se décida ke zalaki mot d'ordre moindo nyonso oya koya ezala na motu pasi bako boma ye nanko balongoli ba organe oyo bako se servir nango après balekisi yo kuna corona nanya ko vérifier mais botuna
bandeko mingi ya baindo bakufi ezalaki kaka motu pasi nga na zena motu pasi akeye pa ya médecin quartier médecin ya quartier abengi soko service d'urgence kuna bayeba diyo coronavirus babomi nanko tango tolobaka loposo pe mbaze ndeko na yo te eze mpo na jalousie te esika tozali kokende ntango mosusu ekozala plus dur mais ntango mosusu fumuki mbangu akokoba na kobatela bana ya bato mpo bakolinga batia bango vaccin ya mabe na nko mondela komi na motema mabe amoni ke depuis existence na ye naino akufa boye te mais boni azali kokufa e banoire bazali kose réjouir na mboka na bango te ase décida efase bango bato yonso bakufi okomona te o moto asalaki soko nini ba forte fièvre très te bazali koboma na bato bazali koloka kaka motu pasi donc très oyo Indo bazeko kufela, ça n'a rien à voir avec coronavirus. Rien à voir avec coronavirus. Ndeko bonganya nalingi na profiter na micro na bino on interpeller bandeko Indo. Omoni trobakelo komoko soko moni ndoki belela noki mongongo ekenda. Adage wana balobaka kaka soko moni mabe dénoncer yango avant mabe wana ekomela yo. Bandeko Indo bazé trop enfermé na mwa binzambi na biloko ezangi ntina. Bato bazé ko kufa bozwa ba précaution il est écrit Bible lobaki to komi na tango asuka. Te mesoko komi na tango asuka boki matango asuka te. Bosambela déjà Yesu bondi mabokufa bokenda paradis kokutana na ye. Mais soko bozé ko kima pour les lois tabazui ba pasteur ngana kamwi ba confession religieuse ba kendeki auprès du chef de l'État. Il y a biso wa Félix Tshisekedi Tshilombo. Non po ba kenda ko senga audience ya losambo. Basilisa corona po bango balobaka Jésus asilisaka nyonso. Sida Yesu asilisaka. Mais na corona na bango bakomoki. Bakeinde bakenda na gestion ya ba aide oyo bato bakopesa mais non. Boloba na bato bosembo ke bokosaka bango. Bandeko bazwi l'occasion ya kolanda biso lelo. Bazala na ba garde-fou. Mondele akokoba koboma Indo surtout na mabele na ye. Non seulement na mabele na ye. Lobi eleki Macron lobaki. Macron lobby vaccin ya corona eza obligé. Soko population ko boya ya zeko traiter na ba dirigeant ya Afrique. Nini batemi na vaccin wana. To yebi France ba médecin na yeba lobaki vaccin ya coronavirus il faut au moins 10 à 11 mois. Les États-Unis ba lobby 11 à 12 mois une année pour vaccin wana salema. Vaccin basé ko ya ko beta o docteur Muyemba lobaki toze toze choisi pour ba ko sala essai clinique pas na biso. Vaccin ya et bombi nini na sima. Soko vaccin ya polio memaki sida. Vaccin ya COVID-19 et bombi nini na sima. Te, c'est le moment bo moni ndoki belela noki mongongo ekenda. Tango to moni mabe to dénoncer yango yambo mabe komela biso. Yango mosato ze kosala. Ça doit cesser biloko ya soni boye. Tango yonso mondele soka linga meke loko ekoboma. Aka ko mekela na Felika. Mais lelo na motema pasi. Ndenge population ya Afrique po na likambo ya vaccin oyo Afrika mobimba ba telemaki baloba non. Mais ba dirigeant na biso baze bato bakenda lisute ko twambongo na FMI pour vaccin wana ba ya ko meka ngo. Mais ze sonité yoze tata président de la République ba dirigeant ya Afrique ba tata ba responsable baze ko batela bana okenda kondima ba pesa yo sokoli konga ya moto accompagné na quelque chose et misolo oya kotobola mwana na oliso pondimi odwi misolo ya moto moko na likonga na yeto motonga ya moto oya kotuba na mwana na yo yo se sale magana Félix sika to uti ezala ka be po intérêt ya mindele baboma mbuta lumumba na liwa ya somo pour intérêt ya bisote pour intérêt ya mindele mondele tanga moni akomi gênant azeko tungisa ye vérité leki alobite aussi longtemps moto wana ko telemana na République démocratique ya Congo ya Rwanda na Congo belge ngana kozala kimiate
il faut na effacer. Ya utiliser be bandeko na ye. Ba effacer ye. Mondele a se réjouir. To komi na Moïse Kabila wa. Moïse Kabila tangwa ye ya compliqué le poso pembe minere boko zwangoli su gratuitement te. Nzete boko kata lisu te. Oyo boko simba lisu to boko zongisa lisu boyete. Mondele a komi na suka lobi, il faut na éliminer ye. Tango Mondele a éliminé Moïse Kabila pour n'interroger na biso te. Pour n'interroger na ye. A récupérer les sous Bomengo, a bandi les sous ndenge wana na président Kabila kabange le jeune alobi plus jamais. Révision un nouveau code minier. Eh boy na boy. Mondela lingi les sous a effacé. Pour intérêt na biso te. Yon solo poso pembe ako salaka. To uti kolanda wa soko na Butembo. Ba uti ko tinda soko 300 tonnes ya biloko epola. O sesena ya Butembo ba telemi ba s'imposer. Kinshasa atindi bato baki na choite ba uti ko tumba biloko. Mais responsable ya PAM. Donc azeko s'en foutre nango alobi bon tozé désolé tu as qui ko sunga bango suite ya ba guerre suite ya ba massacre pour ba bénéficier na quelque chose de quoi ba boyango tozé désolé à se reprocher. Parlementaire belge Moko Laurent Louis aloba n'époque coloniale est au boma africain 10 millions africains 10 millions de Congolais. Oh ezali ki ko sala moitié na bango na tango wana. Tele kanango. Congolais loba na yete. Ba boma 10 millions de Congolais pona wa intérêt ba Congolais. Ba kata banko ko na biso maboko wa pona caoutchouc. Caoutchouc na papa sala lango ni na Congo. Tezaki pona intérêt na bango. Tozé ko mema banzete. Oyo eboma ba indo ebele po intérêt ya banani. Te ba indo lelo nesika to komi il faut battre mabaloba non. Po tango to uti ko boya vaccin. Bandeko balandi baye ba ke na ba dirigeant na biso ba sepelité. Po bango si ba zwa ki avance ya misolo ya ba vaccin. Ba se ko continuer ko entretenir. Et lelo soko ko yeli suna nzila ya vaccin te na mongongo makasi. Bokeba na bankisi, bokeba na bileyo ze ko yalo ko adon. Na okipe ba uté ko kabola su loso mosusu awo ba pesi na beki pa riposte me eze bololo na ngai. Loso. Mais toko zwa mayele moko ningana bakata imbwa na yo ko pesa bilei. Akoti azolo po luka sosola rolomo pesi bilei na motema malamu ndengo pesa ke bomo mesano po yebe oze moto mokolo mosusu facilement ko se décider o se débarrasser na ye o ko tira engenge na bilia yango tango yonso ko pesa imbwa na yo malgré confiance ndenge bozalaka akoti azolo mokonza mboka ayebi banani banganga buka baze na bango na mboka bakolo batango nini komi pandémie. Tango bandi ko boma bato me bako talela yango soke leki ba milliers de morts nde balobi komi pandémie. Biso wana République démocratique ya Congo tango tozé ko benga yango pandémie par rapport à quoi? Moins de 100 morts. To benga yango épidémie par rapport à quoi? Ezé ko zozo nango bato te. To komi ko luka ko fondé ko sala lokwa mopiku ya safu. Moto moka kufaki na pulupulu zwati ya ye kaka wakosa corona. Moto moka kufaki na ye soko na tuberculose tiawa. Po nini bakomi ko moneye nkufa ya bato. Famille to lukela bino 3500 botika na ngonzoto wana ile kambala moko. Base ko sala ngoponi. Po ba sepelisa mettre na bango. Lokwa mettre na bango azeko kufa a imposer bango. Ndeko bongani. Oyebi rien que na malaria. Awo wana ville province à Kinshasa. Bato bako kufaka 200 à 300 le jour. Soko to ti République démocratique à Congo mobimba to kendaka na 1200 1500. Afrika mobimba to lobate. Yango wana nde fala ki biso to déclarer pandémie. Yango wana nde fala ki biso to s'immobiliser. To lukelango ba mécanisme mais botala na ino irresponsabilité ya ba dirigeants africains. Malaria oye bo makabato de milliers ba koka ko telemelango te ko faire nango faste. Mais coronavirus eze nango faible loko a chicle pété loko a chicle. Na 2 mois eze ko bo masoko 30 de personnes. Yango wana bato bazeko ko nyokola na wa ba dirigeants ba lekane tando na moni basali chaîne mobimba COVID-19 c'est na télévision. Soko corona sili lobi chaîne wana ko komani tuberculose TV soko tuberculose eleki ko komani libumu pasi TV
biloko ya ba jouer mboka bato bazé ko tambusa ngolo kwa mboka ya ba Tintin Milou ba yebite nini basala na yebite yo nengo longwe oye awa poto yamba yo tambo pesa masque okote na ba policier na nzela ko ba déranger yo ozo ko côté to penengeni po mondela twa kabiso makaku yango azé ko lakisa makaku na 21e siècle faut ko sokola maboko ngai pona sokola maboko na ngai il faut na zila bango baloba biso tozalaki ko déplorer awa solo ya ngambela solo ya wenza selemba ou matadiki bale fort nini basala ba juste barrière wana ba to observer c'est bien bon lokwa ndeko ndombela kokoka ko défendre bandeko wana te soko bakangi bango bisika bakokangela bango to koyebisa bango balata mais tango batindi bato balata ba cache ne obligatoire balobi nini pona bato asthme bakanisi nini pona bato sinusite bakanisi nini pona bato attention omoni ozeko luka ko copier muta mbongo yoko yeba teke ba changer na ceinture po yo sano na misolo wana te biso to tamboli tant mosu sans cachuné tant mosu pona zena bandenge na ngaya ko se défendre mais tolingi toloba nini eze pasi na mboka na biso omoni bato yonso bomoni baze ko lata ba cachuné baze ko banga brutalité ya ba policier na biso tellement bazalaka ba mal éduqué ba impoli ba policier awa baze ko brutaliser loko baze ko brutaliser lenge mobali naze ko koba ko sala ba image to ko lakisa yango po to lobaka ekenda bato etikala bato moto yonso lelo na République démocratique ya Congo na petit peuple a commis ko comprendre que masolo ba kumbi ya coronavirus c'est du business kolia ko mela ya bato moko songolo baze ko nyokola yango petit peuple na lelo lokwa to ko défendre tendenge to ko tout à l'heure bande ko balata mais tout en étant vigilant ti baze ko lati sabino biloko wana baze ko linga balakisa image na bino libanda que coronavirus eze po misolo baze ko laka bango kuna iya mais botala niveau esika to komeli ko sokola maboko mais déjà bonganya ndenga zi wana ayebi fa sokola maboko tango ba recommander bato ko sokola maboko na banda ko tanga wana plateau na yo ba commune boni ya kana na maite na zeko leke sika moko na boko saila bango succès na ke ko sala sume blanche bazé ko somba ba opir ba komi ko ebisa bato mais bino pe bomona te opir wana ba sombi opir bazé ko tia na ba cantine wana bato ba sokola maboko ba bitanga saka litanga aussi sa mai ba sombi yango déjà 3 fois banda to ngwetana botala niveau ya sika to mai yango moto sokola mai yoyo atoki na pasi ya komela na forage a sokola maboko yango na mai yo atoki na mbula ebetaka mikolo yonso te a sokola eze théâtre ya jouer na mangobo omoni soke loko zete tozala na kimobalicité ya ko avouer eloko ya lité basenga bolimbisi na peuple to akinde na posa ya misolo yango to kosa kindenge wana koroneze ya wate biloko yonso bakotungisa bato pamba moze komona ba policier baze ko kanga bato policier mo kaze na kashinete lokola yo civil okoko sambisa policier te amoneli yo akeina yo mais le cas na ba souciate soko baze nango ezena balati plus ba cash mbanga cash ne baze ko lata plus ba cash mbanga ndeko bonganya na régie de zone na snela ngo to kofuta ngo kaka bako récupérer ngo kaka na ba facture eko ya après soko balobi na yo bonganya na kopesa yo invitation ya fête eko zala nango te to na pesa yo invitation te pour fête eko zala nango te na ebite il faut regretter ezena bato mosusu neti bato ya Selemba ou bato ya Delvo bato ya Telecom bato ya Mongafula bazaka na bango na maite ata lobi bafuta te ata olobi na bango bafuta te tezena ngona sens te po baka na bango pe na maite bango saleli bango eloko te bato baka na bango na courant te ba commune bonye zalaka na courant pe tuaka courant na mboka oyo ata longoli yango osaleli bango eloko te mais pauvreté kozanga etelo
bato ko futela ezeba effet ezeba effet soko kei na hôpital dispensaire centre moko songolo mwana alalaki na forte fièvre même soko bakopesa ye calmant bantaljune mpo na bafièvre bakorekomande baexamen mpo bayebi fièvre eze indice ya maladie moko ebatami esika moko songolo bana babeta batungisamaka na kibeka basalaka baforte fièvre diminution ya makila mpo moto wana ndenge eleki eliaka makila moto soko aze na malaria asalaka baforte fièvre eze na eze basymptôme ndenge bapauvreté ya bamboka ya felike yali bolobi mosala eyali te me toaka mpe na misala te mondele loposo pembe aze très malin epai na bango kelasi eze obligatoire te na age ya 15 ans ndeko bongania oze na moto oze na relation makasi na bato ya mikili ya poto banda kotuna bango na balicencie oyo yebaki awa o licencie na IEC licencie na iniki na koyebiso na koma peintre na poto o licencié soko na istar koyebiso na awa na poto na koma peintre na koma électricien papier na biki ya bosana onga na sisaka na gestion des entreprises na sisaka na gestion soko de nini kuna akoma moto akolopaka nzila moto amataka échafaudage po nini bayebi ke mboka yonso se développaka na misala maboko yango torobaka ba ministère na biso yonso to mboka na biso esengelaki ezala na ministère ya statistique atala kasalaka statistique ya ba axe yonso ya bomoi ya bato to bandi na enseignement chaque année tozali kosala plus ou moins 5 à 6 000 gradués 4 à 4 500 licenciés et après tango babimaka bakendaka wapi bakei kosala kabine kabine akei kosala bapele ezalaka lisusu te bato bakoya kosomba mwa mega mwa nini azali na bénéfice te po asala bénéfice nini ekotekamaka mikolo yonso kwiti zododo moto atangi ti akomi na licence mpo banda kobebisa bacerveau ya génération ezali kolanda ye akotia likaya bangi wana mpo etekamaka mwa mingi na bato akuluna okomona moto oyo atangaki baparent babimisaki ebele ya misolo akomi moto oyo bakomi kokangakanga mpo bapolisier bakoya kokange na bangi mpo bamela ye mpe bangi bazwa ye mpe lisusu mwa whisky yango otangaki posala nini soko ministère moko to département moko ya statistique eyali bakocomprendre ke tobimisi bagradué balicencié bafinaliste soko badesus koloba te ebele oyo na terrain bazali kosala eloko te déjà lelo batata ya ba 70 ans bakangama na mwa bamisala misato oyo ya lete zeawa e bamisala yango conditionné il faut koma vewe okenda soko na babanke moko zeawa il faut okoma pede na bango il faut kota na baloge na bango cela explique que bato yonso batangaka po basala eloko te l'état na biso alingaki asala nini akela misala ya maboko apesa mpifo apesa valeur na misala ya maboko po nini te tozali na cuivre awa câble ezalaka importé te mais tomonaki awa yambo président Kabila asukisa bokonzi na ye bakulelaki ye cuivre boya fandi azali kozila ngo lokwa batima ya moteke na méthode artisanale elakisi ke bankoko na biso bazalaka baforgeron bayebaka kolamba ebende bankoko na biso bayebaka kosala babracelet bamilunga facilement bakosala câble ya courant l'état tia bamoyen tozali na eloko moko kaka eformaka batechnicien INPP mais lelo soko outi na INPP ozali na niveau te ya moto outi na ISTA aussi longtemps tokozala kaka bato oyo ya koluka betelo milai tokozala kaka boye bamemi biso na politique ya dépendance potolia fo batinda bilei tango bazali kotinda batindeli bino nini batindi bisuka ya dendon batindi makoso batindi soso moko ya mitakalo bavimbisaka na bakisi oyo lobi ezali kodimine moyenne de vie ya baafricain soko tozali na ministère ya statistique akoyeba
ba milliers ya bilenge o bakei na kuluna nini ekumbi bango na kuluna zododo attaqué soko OCC to ministère ya environnement pour lo bana bango talabino bozalaki na facilité biloko ezali kokota yango ezali kotungisa mitu ya bato donc yonso oyo ezali kosalama na mboka na biso ndeko bonganya ezali na mboka ya inconscient dollar ekokenda te na 20 ekosuka na 19 te esoki epusani ntango ekoleka 19 500 carburé komata ezali kaka mpo na confinement te soko olingi baleisaka yo bakoleisa yo na miyoyo pour na makambo ya confinement auto mama passe tout ça ekiti mais pas na biso le carburé ekiti zo matakaka te oko comprendre que tozali na mboko batwaka biso même pas bibwele po ngana yebi bato yo bango babokolaka baimbwa lelo kutu bakomi kopesana na babize baza kosala bolingo na baimbwa na bango donc c'est que na bibwele na bango ezena na plus de valeur bana bango bakitisi mwa bilei bakitisi mwa makambo yonso mais pas na biso ba biloko bizangi ntina soko bangulu soko banini carburant fwe mata omona wapi carburant euta ke pai na biso na mwanda batwaka carburant wana na mai pe na ebale na océan on cher na offert production yonso ya baril ya ba baril bango ba exploitaka l'état na biso ayibite bango nde bako informer soko ba yibisi l'état na biso tozwaka 4000 barils na mabele 5000 barils na mai l'état a commis oyo wana bango balobi mais basala mobeko tokoki ko raffiner pétrole awate il faut que ndalibanda ba raffiner libanda ba yeko tekela biso ba produit c'est-à-dire bakoya ko tekela biso goudron bakoya ko tekela biso fuel bakoya ko tekela biso carburant bakoya ko tekela biso mazout bakoya ko tekela biso kérosène et uti ne loko moko nyonso wana pétrole brut mais tokoki ko sala nini ya raffinerie awate il faut kenda mais yango tolobi tango babomaki musée Kabila po ya makanisi oyo mais po nini eloko boze ko jwa pa ina biso ezeko ute pa na biso nzambe motatila ki biso yango mais toze na droit sur yango te musée Kabila longwa lelo lobi musika po bango ba ya korenye yango toze ko ebisa ba mais politique bolongwa na ino kozala ba gouverneur ya ba colonie ya loposo pembe kozala ba maître dirigeant mais ndenge nini Macron moko boy mwana moko soko ne 77 fois konza ba président na biso ba président Félix na biso oya zena na plus de 50 ans po nini ata soka zena mwasi ya koko mais ya komi koko te po nini babomaka bango na liwa ya nsoni po nini babomaka bango brutalement ndenge wana po ya kobangisa bato ya na sima omoni balingi liwa ya Kadhafi bake kotia yango na chambre froide bakati moteur à chambre froide po bazangaki ba mort te humiliation wana po balakisa na dirigeant bakoya na sima soko meki okokenda lokwa Kadhafi soko meki okokenda lokwa Thomas Sankara soko meki okokenda lokwa Mbuta Lumumba yango na eleko yo tolobi ba dirigeant na biso ba tindika message éveil ya conscience bakokite bazala oze dirigeant moko ya Afrique oze président ya République démocratique ya Congo osambela ka Bible oze ko pesa bato ba verset biblique orata ko zala dia kretonini non omoni bato yonso bakokambaka na milimo ya bankoko na bango lelo na ba États-Unis lelo na ba France lelo na ba Chine baze ko lakisa bino partie physique ya ba recherche partie scientifique toza ko luka point ya COVID-19 toza ko luka mais oyo baze ko luka na butu sur le plan spirituel wana ba ko lakisa bino te ero baze ko kenda ko consulter milimo ya bankoko na bango esika bakunda banganga buka na bango ba médecin na bango ya makasi baze ko implorer ba mikuwa wana ero bako tombola ba squelette wana ba tseli kola mesa ba kilt eze ko salema po ba yebi ke po bozala attaquer na mosuni il faut bozala na faiblesse spirituelle donc bako luka yango na deux sens mais tango biso wa ya beaucoup de chloroquine to ndimia wa chloroquine ya bato chloroquine ya bato o eze nango pe makambo lokuta te tango tolobaka boye te pona ko se faire voir bato bayaka kolakisa bato nzila na ba génération bazalaka kaka be makolo mibale bazalaka pe kaka tango mosu mwindo lokwa ndeko ndombele
yango tolobi pasi touti nango kala mais na tango to komi soko ba dirigeant ya Afrique ba capter son de cloche oyo fumukusu azeko pesa na leko pasi oyo ekozala na espoir ekosila un jour mais aussi longtemps ba président ya Afrique bazeko tika la ba franc-maçon bazeko tika la ba marionnette ya Loposo Pembe ndeko bonganya na micro na yo bandeko balandio ezebilili ekotikala na lobi malamu soko ba dirigeant ya Afrika bakotikala beba marionnette ya Loposo Pembe bakotikala beba franc-maçon toko bandela ka kofanda na plateau pasi oyo lobi dollar wana tokolandango na 20 lobi bakuluna bakobakema lobi nzala tozali awo soko bakoki kotindela Chine makoso te po Chine azonga na ba valeur ancestrale na ye Chine aliaka na misisa ya bankoko na ye soko bakokoka kotinda makoso epa ya baarabe te po baarabe reconnaître ba valeur ancestrale na bango yo moindo yeba polongwa esalelo ya mokili zongela ba valeur vutuka vana mpambu vidila 1921 fumuki mbango atelemaki po ya yo moindo tango bakumbela yo biblia batangisa yo Yezu importé acteur ya filme oyo wana batiaka na ba église wana na couche wana ya munene bapandi na ezaka kwa ba barre de fer wana acteur ya filme mais fumuki mbango aza vrai tango tomoni photo elilingi ya fumuki mbango bango wana vrai bosembo mais boni bo préféré ko sambela acteur ya filme po nini po balobaki aze mwana ya nzambe mais po nini bolingi te toloba mari mwasi ya nzambe po nini bolingi te toloba baleki ya mari na ba yaya ya mari basemeki ya nzambe soko nzambe motabotaki na mari baze mwasi na mobali po nini bolingi te toloba nzambe wana ze mbanda ya Joseph te c'est de n'importe quoi lelo coronavirus ezeko terroriser bandeko yonso to solo ina bino lewa mikili ya poto boyebi makambo boyebi singa na mokolo lelo maladie mosusu épidémie mosusu bandi na bana mais po ba comprenaki ke bana bazeko kufa te na COVID-19 te me bozala mayele bo transmettre le message oyo bo s'abonner bo partager bandeko bazena mikili ya poto pe lokola awa na Kinshasa bazala informer bayeba ke makiteze ko salema omesa ko tikate bazena souci extermination ya race noire bazena bilaka ke un jour mabele na bango ya Europe ko zinda na mai ekozika na moto balingaka ba exterminer race noire po baya ko s'approprier na bomengo yezepa na yo moindo longo na ba distraction politique tambo mamba fingi basi Vital Kamerhe Félix Tshisekedi biso IDPS bolongwa na ino na distraction wana tango bazeko tindika biso kuna bango bazeko ko maniganse nini lobi to sima lobi vaccin to boyaki bako yana yango pe mokileze ko kota na nzala bozeko landa ba économiste européen mokileze ko kota na nzala prévention nini biso tozeko zwa awa te bino pe bande kwa mikili ya poto bo misalela mokile tambolaka na boyoko na boyike etambolaka na singulier pe na pluriel yo pe individu sala elanga na yo soko leta ko sala sima yo pe banda na ino bolobaki bozeba mfonku putu mais makita Loposo Pembe zeko sala bino lobi akoboma bino ebele koleka ndenga bandi koboma bino lelo akoboma bino ebele koleka vaccin kokoma obligatoire alors boyeba vaccin ko kozala moko oyo bakobeta mindele na oyo bakobeta bino baindo te kozala moko te vaccin ya Loposo Pembe ekozala ya bino baindo kozala poison retardé na profiter na micro ya ndeko nanga bonganya pona yebisa bino mboka et se développaka na boyoko pe na boyike na singulier pe na pluriel lobi nzale koya ba griffe na bino te ba conserve kota ebele te yango ko sauver lobi mokili te me bolona na mabele po tata keli kolona se biso baindo apesa ki biso mabele justice atata mokeli to mona kango na mabele oloni bitekuteku okobuka bitekuteku boya ko salela ba mabele bo utiliser ba kano yonso oyeba nina ndeko bongania aze sérieux utiliser ye soko mabota e fosha bino utiliser ye alukela yo esika aluwele yo ba tracteur lobi boko kanisa ngonga oyo lobi boko kanise longyo ya moindo zalaki liboso na bino koloba na bino moto parfa zete
bato bayaka koteya bato bazalaka maboko misato te bayaka monoko na mbunzu te bazalaka kaka be bato me likabo tata tikati na bango yango nde yaka motuya matondo mingi ndobele bosaboni na bachaine biso po borate bongo ba édition mosusu to oyamba la sima nasengi merci na ndeko Jonathan bongani na sima caméra bye Botenga, olobini. Papa, olobini. Je dis ceci. Comme nous sommes là, nous n'avons pas un petit problème infractionnel, vrai ou faux? Vrai. Alors, on s'étonne comment on est séquestré ici pendant des longs jours. Pourquoi? Il y en a qui ont terminé leur traitement, il y en a qui sont en cours. Et qu'est-ce que nous allons faire? Tout ce que nous pouvons faire, c'est de sortir parce que nous sommes libres. On ne nous a pas arrêtés pour des faits infractionnels. Vous comprenez ça? Ah. Donc nous n'avons pas beaucoup d'histoires à raconter. Nous allons sortir parce que nous avons encore notre liberté. Ok. Papa, il y a la télévision. Tout le monde a qui va l'obliquer. Oyoki maladie, il y a qu'à ça sayoto. Il y a qui commence à s'habiller. Donc si traitement peut s'ili. Si quoi, tout ça est batté. Eza inerbe, eza hôpital et ambibiso, ou bien eza le gouvernement. Pour ce que tout n'y a, d'abord il faut qu'il y ait un gouvernement. Il y a un gouvernement. Bien que tout le monde a été. Il y a hôpital à l'obliqué, inerbe. Inerbe, il y a un ben à la pia. Il y a une riposte. Il y a une riposte contre le Covid. Mais beaucoup de gens ont des résultats. C'est quoi que vous avez battu? C'est que nous avons battu les résultats. C'est quoi que vous avez battu? Tout n'a. Ok. Ngai, revendication Ngai Ezali. Ma revendication est celle-ci. En fait, je suis ici au cinquantenaire depuis 32 jours. À notre grande surprise ce matin, on a surpris le staff de l'hôpital en train de parler avec l'équipe Covid-19. Voilà, le coordonnateur et sa suite. Mais nous étions surprises. Vous allez vous référer à la vidéo, la première vidéo que nous avions pu capter de leur discussion. Le staff de l'hôpital dit qu'il n'a rien reçu comme argent. Suivez dans la vidéo qui précède, il dit carrément qu'il n'a pas reçu un seul dollar du gouvernement, il n'a reçu aucun argent. Donc le manger que nous mangeons ici, c'est lui qui paye, et les médicaments, c'est lui qui paye. Par son propre argent. Par son argent. Donc, lorsqu'il nous a dit ça, moi je lui ai répondu que nous ne nous adressons pas à vous, nous nous adressons à notre gouvernement, le gouvernement de notre pays qui nous prend en charge ici au cinquantenaire. Mais nous sommes quand même désolés de constater que nous étions séquestrés. Nous sommes séquestrés ici au cinquantenaire parce que nous avions déjà terminé nos traitements. À notre grande surprise, on amène de nouveaux malades. Alors que vous avez déjà terminé votre traitement, on vous emmène un nouveau malade qui débute avec son traitement dans la même chambre. Et lorsqu'ils sont venus nous prélever pour un test de contrôle, on était toujours positif. Cette situation nous a inquiétés. Et encore hier, on voulait encore placer un nouveau malade dans la chambre, disant qu'il n'y a pas de place. Mais pourquoi est-ce qu'on ne libérerait pas ceux qui ont déjà terminé leur traitement? Pour qu'ils aient assez de place et placer les autres, les nouveaux venus. On nous mélange, on ne comprend rien, on ne sait pas comment ça se passe ici. Nous voulons une seule chose, sortir, que le gouvernement paye, que le gouvernement paye ou ne paye pas. C'est un problème qui peut se faire administrativement. Ils ont les noms de malades, le nombre de malades qu'eux ont soignés ici chez eux. Ils peuvent le faire avec le gouvernement même plus tard. Mais qu'on nous laisse partir. Papa, Tolembi, au juste, qui n'a biso poto kufa. Si on a ceux qui to kufa ka, wanande sikoyo banga bazomba mo babimisi biso, bakiro kunda biso. On en a marre. Le staff a dit que
mbongo na ye ndenge tozolesa biso nde ezofutela biso nyonso. Le gouvernement n'a rien donné. Il a dit par ses propres frais que nous mangeons, que nous buvons le médicament. Et en ce moment, on s'abusait na ye. Congolais, nous voulons que le peuple congolais, le gouvernement vienne sortir de là. Ça fait beaucoup de jours que nous sommes ici, on ne prend plus de médicaments. Nous voulons sortir. Ministre de la Santé, Ozo Kabiso, Toza, Posato Bima. Baboy to bima po mbongo ezate bo futite. Inerbe ayaka na ba résultat te. Ayaka na ba résultat te. Chloroquine pe awa jumusu bomeli jumusu bomeli te. Tomela isu chloroquine te tosali boye po tosisa ba cure. Où est parti les 1 800 000? Où est parti les 1 800 000 que le gouvernement a décaissé pour la prise en charge des malades? Hein, on ne voit pas ça, on est séquestré. Docteur Mouye, bon, pour un peu ça, il y a problème, il y a coronavirus. Coronavirus, il y a maladie le couteau en Congo. Vous êtes au vendu en cinquantenaire. Tout le monde a en bonne santé. Tout le monde a avec la chloroquine de merde. Oh, bah, ça va tout. Le nom va passer. Pas tous les jours. Qui fait zati. Bato va coucher na coronavirus, au bout de la cinquantenaire, on a vivre en haut. Va coucher na corona T. Va coucher na négligence. L'Indien va coucher à quoi qu'à ça l'hémorragie cérébrale. Va être traité 3 heures après à Koufi. Va combien au coronavirus. Papa a Koufi, mon collègue, biso ya dit, ah, on a la cinquantenaire. Azana maladie ba sucre et tout ba tension. Négligence. Comment na vidéo, to kotina no vidéo ba pana sali crise ye moko, abi fulfulu na zolo, ayi ba okuté ba komi coronavirus. Makambo seleka na mboka oyo bozokanga ba tusu na ba kasho, bozokanga ba tusu na ba kasho ba détourner et tout. Docteur Mouyembe a fait ça parce que tant que l'hôpital ils ont réclamé que c'est le côté du gouvernement. Docteur Mouyembe a dit ça là pour Koliambongo il y a un ministre de la santé. Bino autorité vous en charge Mouyembe a libéré votre hôpital tika ba aventure de merde na